Avec Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. Basangwa Congo, Nabanda Konabino, Ezali Bongo Masolo, il y a Proverbe 30-30, on dirait qu'il y a Sentinelle TV, il y a Soft 15 TV, Colombo La Guazela. Sini bakamati kolomboka lamuka bundela mboka na yo. Breaking news Basangwa Kongo na bamboka na bino bouti kolanda ba journaux o e paraître lelo le 21 na Kinshasa. Les journaux paris mardi 21 juin à Kinshasa s'intéressent à la déclaration lundi de l'opposition républicaine, plateforme politique des partis de l'opposition pro-dialogue dirigée par les Rwandais Léon Kengo Wadondo, Léon Lubit, au sujet de l'impasse politique qui persiste après les conclaves de Bruxelles à Kinshasa, de l'opposition à Bruxelles à Kinshasa. Donc, binomo bomoni na Kinshasa kuna Léon Kengo Kabila tindie aya kusopa mwa mai na kati ya vino po ba meka ko stopper kanda oyo ezali na Kinshasa kuna, mais en tout cas bazo comprendre te que makambo eza kusila ekusila kapete awa ba comité Tshisekedi auti ko déclarer officiellement que a kozwa part ya dialogue te alongwe na masola dialogue a boy dialogue alobi jamais a ko négocier na mutu abomi ba congolais. Tshisekedi prêt à conduire la transition sans les Rwandais Kabila. Alors, les États-Unis viennent de décider de chasser aussi Kabila. Binomo bozomona ezali ba sango oyo ezali awa na mboka oyo, c'est-à-dire États-Unis et lobby et kobengana Kabila. États-Unis ezali ne sengwata mon côté pona musala oyo Kabila azosala. Breaking news. Breaking news, Basangwa Congo, Nabanda Kunabino, Touta Kolobaki, Eza Koina na Kinshasa, conclave ya Kabila et à Tshisekedi na Belgique et Ningisi Mboka, parce que Tshisekedi a sangisi opposition nyonso, et sali kitoko ya kosakanate. Tango biso to ya analyse, naza Tshisekedi stete, nazali pengwandi stete, nazali un vrai combattant oazo bunda pona mboka na biso. Mais vieux Honoré Mwanda a eu révélé que à travers l'année pour la Kabila, Honoré Mwanda a il a rabi son masolo il y a île de Mateba, et ça qui n'a pas rapport à côté désordre de nos positions. Honoré Mwanda, ce qui a solo a travaillé pour la unité à Congo, pour soutenir Congo, pour libérer Congo. Tango babengisi opposition nyonso na château de lac na Belgique, loko les acquis pour la libération à Congo, yé fois kende, après sa expertise na ye. Alors, tu veux comprendre que vieux Honoré Ngwanda à travers pour na Kabila, pe à Salaka, Moussala nyonso pour na distraire peuple, en réalité, ma solo tout à Betaka, ma révélation tout, ezali makambu oyo yé a yeba kango tango azalaki agent ya sécurité ya Mobutu. Parce que Honoré Mwanda makambo azo dénoncer lelo azalaka na kati azwaka parti pour nani na tango Mobutu a dénoncer kangote na tango Mobutu totika komona jamais Honoré Mwanda a sala ba révélation azo sala pourtant azaki na kati ya boîte
mais lelo oyo sengeli boye ba mouvancier ba kabwana Kabila somba bango bamsu bazo travailler na na kati bamsu bazo travailler na libanda lokola papa Honoré Ngwanda so boye bisanga tout ça l'analyse makamno surtout papa Honoré Ngwanda lobi sur conclave c'est-à-dire ezoko pesa avantage na nani na Kabila est-ce que azapo na biso te pour soka zaki po na biso akoya na ba suggestion oyo ekosunga opposition oyo ekosunga ba congolais pour ba libérer Congo mais yé ayaka na ba suggestion oyo ezo battre la Kabila ezo pesa poids ezo boma ba congolais à partir de lelo toyebi que vie Ngwanda azali na ye ennemi à Congo à travers jamais pour na Congo alors bino nyon surtout o bozaka tout autour na ye soki bo comprendre j'ai vu anazo betate mokolo to libérera mboka lettre ko kanga bino bo lela na monoko mboka parce que ba démarche nyon surtout ya vie Ngwanda ezali pour na ko aider Kabila ezana ngote pour na ko aider ba congolais parce que soki ya solo Ngwanda azali libérateur à Congo alingaka Congo ali ko libérer Congo ako aider ba congolais ngane na zaboy ezala makambo eza mabendenge nini ya parti ya libération sikoyo o ezake so na lobi yango eko favoriser Kabila na ko loba ngote parce que nazali côté à libération mboka donc lisolo Ngwanda merci ndenge misala na yo elakisi biso makambo politique kindoki na makambo nzambe etambolaka ndenge moko Yesu alobi bato malamu na bato mabe boku yeba bango na misala na bango donc Ngwanda misala azo sala elakisi biso ke azali pona ba congolais te azana e agent Kabila akosala ka nyonso tu ko tiaka baru na opposition mais ekomi na suka parce que Kabila doit partir, il doit dégager. Vital Kamerhe toyebi azana agent ya ba Rwandais pas Rwandais. C'est normal akima koya conclave parce que y a travaillé pour na Kabila. Siko yo Ngwanda yo za congolais yo kima ipona ni. Alors baouti ko sala réunion pe Vital Kamerhe comment ko aider patron na ye ya PPRD Kabila pour na resomba opposition pe Kabila outi ko tia $100,000 na parlementaire tout pe na sénateur tout pe ba membre opposition pour ba signer référendum na ye oyo ko simbate. Vatican, il faut expliquer biso pourquoi ba Rwandais ba sala ba koma ko sala ko kota tina ba couvent ko boma ba sango ko égorger ba sango pape azo réagir te. Alors Vatican est-ce que a commis pe complice il y a génocide désolé dans le Congo parce que na fin 2016 et koyinda le 19 décembre 2016 et koyinda balinga te Kabila na batone bakozwa fimbu. Alors toloba qui était Eliezer mwana mukolo lupango aza très suspect ye akutanaka na batu tout ya opposition pe à travers na Kabila na mwasi na ye alors sengeli boyeba ke aleki Roger Lumbala na mayele te aleki pe église catholique na mayele te soki ba chaîne wana ekangama il faut yebisa biso chaîne na ye imagine ya kosala po émetteur nango bakata te to éviter soki émetteur nango e bana ko émettre na kindoki ndenge ya lekaka ndenge mo kalobi alekaka aner samba mona ye na bakis na ye donc eliko koloba ke azali collabo pe bata diaspora bo adopter ye et pourtant bo yebite ke ali na bisote alors comme bo ba yuma comme bo ba mbendre comme bo ba yuma bo continuer ko yambaka ye na place ya chaîne à TV Eliezer to sale lo website mikolo tozo yelo ba carton ba 1000 ki omela moi 1000 ko koma moi santé ba somilo ba t-shirt na ba basket na ba portable ozongi mboka Olive Lembe o ya lobakaza première dame en réalité yende première dame te parce que moi si ya Rugwera o ya li PDG ya Ofidande azali vraiment si ya Kabila poza tuti alors job description na ya yebi yango te yango wana zo tepa moko akomaka ministre ya éducation tout ministre ya santé moko akomaka na ye ministre ya social kokendo tikela bato ba cercueil kokekabela bato bambongo parce que ayebi job description te moi c'est président ko kapela bato mbongo te soki mboka wana ezali organisé
bato nyonso to basalaka fo bafuta mbongo na bango, bato nyonso to bakenda na classe fo bazwa bourse. Moi sa président za na droite akende kotikelaka bato bacercueil bambongo konovandaka na bato bauti ko participer na liwa ya mobali na bango baboyi kosala autopsie po bapesi ye mbongo aboyi kosangisa bana mobali atika. Donc nyonso wana elaksi zizani ezokorenie na kati ya mboka. Monseigneur Marini le collabo lokola conclave ya Tshisekedi simbaki yepe bapesi mbongo ebele a organiser conclave. Alors na ebite tata osoka okufa mukolo nini bato nyonso ya age na yesi bakufa pe nazo tuna bapende na ba o bazaka na bakake babunda o bazaka na bakake wana. Est-ce que mutu azata ko ningisela Marini kake parce que qui collabore na yesi eleki parce que Azam Tabisala Mabe c'est un sorcier ennemi à Congo. Breaking news bande kwa Congo na koyebisa bino que 75% to 75% ya bato bazo koma na internet, bato bazo sala ba vidéo bazali ba gens ya aner to bazali bato aner asombi bango. Alors guerre monene ezo bundama na kati ya internet na kati ya ba vidéo ya kobimisa ka ba révélation lokuta ya boy na boy. Même papa na biso Mwanda ba émission na ye ezalaka sponsorisé par aner ba pesa ke mbongo ebele. Alors, boke ba pe bo vérifier ba information nyonso. Mais c'est Jean-Marie Lukoji, leader de la jeunesse à RDC, enlevé depuis 2015 par l'ANER de Kabila, croupisse toujours en prison de Makala et aucun opposant en parle. Ndeko o azali opposant, azali leader à la jeune ya Kinshasa, ba enlevé depuis 2015 ata leader moko lobela ngote. Bato IDPS ya jeunesse ba benginga ba bi proverbe yo meka ko lobela parce que bato balandaka yo ekoki ko sauver vie ya ndeko Jean-Marie Kalonji oyo azana prison. Donc to bosani pété bandeko nyonso surtout ba diomi oyo bazakuna. Biso bana ya diaspora to kota en contact na opposition, c'est-à-dire ba parlementaire patriotique qui basa la motion contre ba crime ya Kabila. Lelo ezali connu noir sur blanc que Kabila na gouvernement na yende baza ba massacreur, bangonde ba organisateur ya massacre, yemo azali président pe azali visionnaire ya ba M23, yango moni ba M23 aninga comme son parti politique ba uta roboma Mbuza Mabe, ba boma Mamadou, lelo ça fait 2 ans pour na Mamadou, ba bomi ba soda na biso surtout en pico. Et sengeli sikoyo lokola bango bazo sala blague parce que bazo kutana na bato bazana loko so mbongo biso o tozali vraiment ba vrai opposant to kota pe ba résistant to kota en contact na opposition ba parlementaire patriotique o bazana Kinshasa basa la motion contre Kabila en attendant oyo ya minene ba américain na nzambe oyo nzambe na ba américain bazo bongsa pona Rwandais oyo tout azwaka initiation ya ko sauver population Kabila yemoko abomaka bango. Rapport publié le 21 mars à New York dirigé par Johnson Stern et Sali Soni pe Somo po ete rapport wana elakisi makambo nyonso o Kabila zo sa na poto. Alors sangwa kitoko na conclave ya Tshisekedi na Belgique et Sali Soni pe mawa et Don Kodjo aboyi kozala facilitateur d'un dialogue de sourds. Donc, Eden Kodjo a démissionné à Boy kozala facilitateur parce que Tshisekedi a créé Vidir P. Asimisi touche. IDPS rejette définitivement le dialogue de Kabila. Kanambe atikali kaka na 183 jours avant Liwa et Kutayeto Akima. Breaking news ezali basangwa Congo, tout est kolobake to komi na tango o biso ba combattant to dicter ma solo. Biso ba combattant to subir mi, il faut to dicter ma solo, to organiser ma kamionso pour ba opposition, tant on se ba sanganaka ba politicien, ba tiaka de côté ba biso oyo ba combattant. Mikolo ucho le kanaki to na mwa ba soda ba tomboka ki to yebite lokola apariko na IDPS baza bomo côté moyen déclic et salamezate. Alors eloko makasi ali lokola to reverser déjà vie honoré Mwanda qui azalaka na agent Kabila pe ba pesa ke mbongo ebele pour na ko distraire biso
ba oyo baza na matoi ba yoka ndenge église catholique elobaka ba oyo baza na motema kondima bandima pour vieux honorer na discours na ya sali alakisi ke azo travailler pour na Kabila pe c'est un traître. Breaking news Yesu Nkolo